na telemelaka bato baliaka baninga sese na telemelaka basongere na telemelaka bato oyo balinga koyeba ba vie privée ya bato biti na ngai yango wana mpo nayebi la femme sage la Bible dit la femme sage bâtit sa maison eza te keso babi bâtir sa maison yo okomi kosomba babrique basima okomi kosangisa po tonga ndako eza bongo te eza mwasi ya mayele akobatela ndako na ye akobatela mobali na ye akobatela bana na ye akoprotege nyonso ezali entourage na ye mwasi azobanda akofingisa mobali na ye akosambwisa mobali na ye tozomona bango partout yango komona nga première dame nalinga mpe kotanga komba nzambe pambala monoko na nga ti parce que nayebi monene ya nzambe wana alors nalinga kokotisa nzambe na babétise te nalinga kokotisa nzambe na babétise te so nasala masolo na nga na bayoutube naosala bakambo na nga badélire na nga nakotisaka nzambe azoya nzambe me na se kuna naosala makambo sata alingaka alors nga première dame place nasala badélire na nga place nayaka kobeta masolo na nga place nayaka koloba nga nde naleki bango jamais nakoya makombo ya nzambe natiango na kati po bato balingaka kombo ya nzambe mingi so otali na sese wana ndoki so otali na sese wana makambo mabe so otali na sese wana ye nde aliaka baninga sese soki otali na sese ye nde moto apelisa moto baoyo kutu baza na bango agité baoyo kutu bayaka na bango bazosote baoyo kutu bayaka na bango baobinabina omona kutu bango wana nde bato malamu le biso bino bokotraite bango na bakombo nyonso parce que bomona bango mwa bafofole mokie le biso bango nde bato malamu me baoyo wana baoyesa bino ke nga se nzambe na kovivre te nga nzambe na nga bitumba eleki ngai bawana nde bango nde sese bango nde mpenza akobomo mpenza sese akoti otina sa mai boluki mpe moto abomi moninga aza nani nzoka oyo wana azoyesa bino nzambe aza deye na nzela azali koya makolo eza na nzela azali koya yesu aza na nzela azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela o wana obela bino azo nzambe azoya yesu aoya sikoyo okolanda boye na sese ye nde obeta ya minene bao wana kutu bozomona bazotika babilamba na bango boye bazotika mabele libanda wana kutu mutu bato malamu internet oyo toya oyo mutu na mutu awuta epa na ye mutu amutu abimela soki wapi toyebani te tokutana kaka internet esangisi biso pan bato misu babosanaka soki boyebani na internet ezaki camarade vrai te ezaki camarade ya solo te ezaki camarade mo bomonani na bilili eza teke mutu bomonani na internet okomise pire yo bando otonga mutu mosusu oyo bando koloba bavie privé ya mutu mosusu se koza mayele te mpo nga première dame nde nabeta to nabi je suis une femme sage naza mosa mayele jamais nakozwa mutu oyo nga nayebi na internet namemi na ndako na nga jamais nasala ngo jamais mutu oyo nga namona na internet nayebi na internet nayebisi na oya na ndako na yo jamais oyo nyonso nga nayebi na internet atomba mosaka bake première dame aya na ndako na nga lala lia atombola mosapi jamais nakosala ngo oyo tozalaka ne bapire na internet combien de fois senga nga ya na ndako na nga na boya asilika oyo nga naza na posa na mona yo naza na posa na mona yo nga ninga na bato internet bamona na bango nga te toyebe na internet mona nka na internet soko otonga nga ofinga nga makambo ya internet kande tofinga na kanyama ta longi ta suki ayebala ta te ndoki tofinga na ka bongo e bongo soko nga na koto na confort na nga jamais na koto na confort na nga ti oza musika
ekata bota ba j'aime ndeko video elingi ekata suspe zawa video ezo lingi ekata bota ba j'aime bo sécuriser video bo sécuriser video Élysée dit tout bo sécuriser vidéo Roli Kanzabini. Il fallait pas oyebisa makambo na yo chez Ani Makwakala. Apoati yo na polémique na ye na Irene Masiandoki. Nga ina yebisa Makwakala lo mote. Makwakala ndenga azawana. Nga na kosa te. Nazana numéro ya Makwakala te. Na yebi Makwakala te. Na tela kaba video ya Makwakala te. Makwakala zana bomba aneli kambute. Ako ceux qui na tela kato benga na privé. Aroloba mami kenga wana aza lokuta nga na benga Makwakala te na kipara na makambu na ete na tela kana ngape ba video na ete na yebaki na ngape Makwakala wana te mutala kisanga Makwakala wana Allemagne mutala kisanga Makwakala tonga zeko yeko tonga Makwakala epana nga Makwakala ya lobeza makambu na ngebele mais abosa na tenga pe na za oya yebele ba yebisanga epa Allemagne Bosonga pe na bina bimisa nyonso internet epela moto dans nzamba simba motema Makwakala kuta benga nenga te po ebisanga ke mami balobaki boye po na yo ponga pe balobaki po na ye tellement nazaki pe ko bomaka moto naseka ko boma moto na comprendre déjà que mutu nanga o aza mutu mabe po mutu oya yaka kaka koloba mabe ya baninga mutu oya landa ba vie privée ya baninga c'est que yenda mabe c'est que yenda mabe pour ngande na sana internet boy jamais na ko ba no fouiller vie privée moninga so moni muto osala bonga za ndoki c'est la sorcellerie et ça normal te nanya moso comme millionnaire na kati internet nanya comme millionnaire na kati internet ata kutu batali ata 1000 ata par jour ata 100 000 vies oko comme un millionnaire te nanya ngo robeta tola binga yo na bonga na mbongo internet et loko ezate mais pourquoi to bomana pourquoi ko yina baninga pourquoi ko lia baninga cessé hein pourquoi ko lia baninga cessé et ça na mutu so yende mto opelisa ka moto cessé mais devant écran na yeboye azobi me ko mutu malamu lokola innocente l'âme de crocodile pourquoi pour le robimisa baninga bana mabe pour le robimisa baninga ba songi pour le robimisa baninga balingi yote ok so tobi nga bandana ka bwana Allemagne jamais la fanda bena lobake tela kutu abetela kanga li solo moko boye jamais na posa lango na maturité onga na zalango jamais na ata ya solo ata lokuta na garda silence nanga na garda distance nanga ngamo na yebi pourquoi na koma silencieux ngamo na yebi mais jamais na koya ko vanda boye na bando ko créer na bando ko so ba relation na ye na bando ko isa bango omoni atonga kiyo aloba kutu mabe na yo boye jamais na ko salango mais ya kenda ka cesser batu nyoso ya luka na simalanga ba benga nga ba yebisanga mais jamais ya bijit na benga yo ya nazana direct na obeta solo na benga hein jamais na kende na donc na bete marto asima mu Congo na kende luka ba relation na en Allemagne ou bien na kende ko luka ba relation mo boye na bando yebisa bango ba makambu tela kuta sala rabino boye atonga bino to zalaki ensemble jamais mais nga na yebeka sa osala ngo parce que batu bazali ko ya ko yebisanga mami ye omoni mutu na wana nde bokabwani abengi nga na sa video na finga yo jamais nga na ko finga yo nga na lingaka yo 3 personnes ba benga po ba azana pe na bato malonga te bato nyoso to yake na kotonga ba benga nga ba yebisanga eza malamu te eza kitoko te so omoni ka mutu ye wana kaka yende mutaswa na kana bato balinganga te yende mutu amabe
nga première dame banga avant internet ça subo kanga ona aswani nani nani boye aswani aboki ni mutu boye jamais na garda silence na kwena nga na sala makambo nga na kwena nga na sala makambo nga na kwena nga relation nyonso na yebaki na sima ya mutu alimani na tika na bloka na beta bango kara ata baye na kisongi na kata baona mukuse pona bi mokile ko makambo ebele to lingai na biso te to koma mutabengi omono zo kwa enregistrer so mo de mutu na vie enregistrer batu aza mutema mabaza ndoki pona ta normal boy obengi nga première dame boni na jamais na ko tsamba mona ko tsuna na bando dans ça là on peut douter internet za monde ba hypocrisie ndeke boma batu so moni mutu mo azana hypocrisie na mutu na ye azana kisongi aya na mutema mabe aliya baninga cesse mutu bongo fo keba na ye nga malgré ba vidéo ya mutu alimani ebimaka o abimina mwana mobali moko mwana mobali ngo amonaki soki lokola monstre aboyi kobima na ye ngai toujours nazalaki na nsima na ye na protéger ye mutu nyonso ayaki kotonga epa na ngai nazalaki koboya ngai abi non aza mpe mutu akosala mpe erreur na protéger na façon nyonso mpo soki nazalaki kotonga ye bandeko boyenga bomona baaudio elinga kobima mamike ngai na mwasi mabe tala otiseka moninga tala otonga moninga jamais natika koloba mabe na oyo ngai nayeba eza vrai jamais natika koloba mabe na oyo mosu elobama kuna nayebi na ngai eza ya solo na oyo mosu ya mobali nde elobama kuna nayebi na ngai mais jamais natikala na tema na kati ya bato na oloba ata kutu na privé na ngai navandi be moto abengi ngai po tosola ata master na ngai kati abengi ngai jamais naloba mabe ya irene jamais natikala koloba mabe mpo so naloba mabe ele mosu mwa bato bangai bisa bavideo bangai bisa bamessage mais naloba mabe te toujours nazwa lobaka ngai bia ngai nango azanga lisumu awa ntango nyonso bamba mosala libanga na nango atombola ye libanga botika makambo nazali toujours koprotege mais soki nazalaki mwasi mabe na ngai naluka bato bafille internet tosola bien napesa bango masolo mpenza mais soki ezalaki ye nasire ngai olianga sese nasi so ezalaki ngai nde moto bafinga ye ngai ndumba soki ezalaki ngai nde moto oyo nakendaki kobima na mobali ya bato ye alinga kopesa masolo wana pa bato bobeta boloba botanga nkombo na ngai te boloba eza malamu te sikoyo makwaka na ye wana poiti yo makwaka na ye wana poiti opesaki ye confesse obi bon union fait la force diviser pour mieux régner nakende kotonga mami kuna mpo makwaka nasalela mami video tofinga mami omoni ndenge bapoiti yo biloko mosusu ko okoka koloba bafingi mobali na nga bafingi famille mobali na nga baokosela nga makambo le mosusu yo moko moto ofongola porte d'entrée yo moko moto osambwisa mwa mobali ya bato mpo anini na bilobaloba na ona koluka kofuye bavie ya bato koluka kofuye bavie privé ya bato garde calme sala mosala ozala sincère tika kopesa confiance na moto na kati na internet ki mpe ya yo mosala na yo ndenge ozosala ekopesa yo valeur ekopesa mobali na yo valeur mais soki yo ovandi olobi te nakende kofuye vi ya motu kingandi nabenga place mamikenga afandaka na mboka na ye natuna vivaka ndenge nini asalaka abala abota bana combien nasala Facebook nasala email alokuta nafingaka mani nyonso nanga nayebi nanga nayebi bato babenganga bayebisanga mais nana tante j'ai pas le temps nana tante ndenge okendaka sese bato oyo oza na bato te mama entourage na yo oza na bato te na yo biso vérité entourage na yo oza na bato te bato nyonso te osola bango kati mpo nanga babenganga bayebisanga ngai na bamessage bapreuve mpenza change entourage mpo tonga bien mpo so bosololi okati abengi na Suisse
bosolo yo kati bengi babi muto boma yo ye wana na yo yo moko talaka entourage na yo nani yango apesaka mami masolo nani yango ayebisaka mami ke nga atongaka ye nani yango tala o comprendre so oza moto mayele so oza moto mayele o comprendre que moto aza pembeni na moto olianga sese yo kasi moto akobomo akoza musika na vi mutu oyo abomaka mutu azalaka musika te azala toujours na yo yo kasi no vanda na mso vai no na Suisse bwe mutu akobomo le msusu awuta na Londres mutu akobomo le msuka o bozande wana pardon yo kasi mutu akobomo awuta musika jamais kaka staff non ozala bango otonga bato internet bafundaka yo c'est concentré na musana yo bima na kati ya kisongi bima na kati ya hypocrisie bima na kati ya kofuye ba vie privée ya batu nga vie privée ya mutu elobela nge loko te osomba voiture ya yo merci beaucoup nzamba sali pona yo osomba lupango merci beaucoup osomba elamba merci beaucoup olata didas c'est bon naza na tente na bato kolandela alati nini yo asombi periki asombi combien naza na tente na bando landela mobali na sala nini baboya ni ti wana na tente mais ce qu'on a terre landela ba vie privée ba ton internet o bando suka kana ba problème o ko bando suka ka nga balinga ngate nga ba yokela nga zuwa o bando suka ka bongo bate ko batala biso ba kizengi te quand même bate batala biso ba fanda pe na bande l'école. Tant que vous la mamie, vous comprenez déjà que ma mamie a le bazo, conseil bazo la vérité, ou bien bazo la nani, bazo yeba déjà. Si vous êtes sincère, au moins attends ma camboyé liu, bato ba lo ba non, vous êtes innocence. Ata kutu ba conseil ma cambo bato ba robundelo ba bi vous êtes innocence. Mais si vous êtes sincérité, ata bato ba côté le lelo, après 2 jours bato ba lo yebe, ezandenge na ye. Au moins, la témoin m'a sa vérité. Tout côté internet. Ni comme nous, le temps à la carte internet, tout ça me sous confesse. Au moins, il n'y a pas poiture. Au moins, il n'y a pas poiture. Pour moi, la calme. La moi, moté ma moto té. Ma cambo déjà, n'a pas kala. Keba na oya Allemagne keba mami tala boy yeka kombo na yo yeka boy oke ko luka batu ko to sola na bango okomba mutu na bango babi mami keba place nyoso o tshalo ko ba ofunda yo entourage na yo contrôler lo bana na mona bete na solo mami ebi maboy nana ngazo potanga pa mami nana zo mama kamuna pa mami azaka na Allemagne te mami azaka ne kuna musika mami azaka ne kuna musika tout ngako tu ba vidéo na ona tala atate na qui para même pas nyoso to likita nyoso zo sala ko boze abande na tata ba commenter msu ba signalenga vidéo c'est 4 na ebité. Lady Zaira Zabini, ma guerre connexion. Et bande ko bomo na ngate, na mwendo ko mosa bi connexion zo tungisa. Bosa si so bomo na nga bien et bongo na continuer. Yaba diavangama, tata mwasi. Bonsoir ma belle, si j'ai ezanini na koti sikoyo. Ngibi mbongo. Na zoye basute mwana lobesete parce que ndeko muso ko meninga connexion. Mais c'est Juc à l'obinini et bon tu vas Congo ba 8 ba 9 9 1 bon like alam su bon like alam su pas mon ba signaler déjà vidéo. Élisée dit tu as bien merci beaucoup. Ce qu'on ça musa na yo osa sincère en tout cas et ça passe pas ba problème.
mais soki ozolinga kofuye bavie ya bato oza kimete na kati ya internet soki oza kimete na kati ya internet okofingisa na famille na yo na mobali na yo na balepase no bato bakende koluka ngo na lepase no bato bakende koluka ngo baoya nango comme lokola le présent. Tous ensemble TV, bonsoir première dame, bonsoir Nayope. Verdestine Makenga, bonsoir Boma Mototika Kaka. Penga Ngalula, Kenga Love, Kolanda Batu ya Mokilite. Eza na ngote na yako finga mutu, na yako zongi saka mutu msu na nzelo, mwe mutu msu mabe azo sala zo yate. Okofanda boyebi bato msu mabe na ye ba defo na zo yeba. Tazo kasala kwa batu balinga ngate, batu baokela ngazua, batu boye. Ozo kasala kwa batu baosala mabe, le msu yo mutu osala ba erreur rebele. Yo mutu ne msu za mutema mabe. Le msu yo za na otambo na se hypocrisie lati. Le msu yo za songi. Siko ba defo na mike wana ozo yeba ngote. Tant baninga ba ozo msu na nzela onga baninga te. Ngana internet na finga mutu te, ngana internet na kipa maba mutu, na kipa maramba mutu te, o soto mata, o tsa musique o sa ndenge talinga te. Ngana kipeka yanga. Mais eza na ba songi bele, ba yebi sur place ba otonga te, ba yeko tonga suko na internet. Ba yeko tonga suko na internet. Nga deja suki de na zana mutu. Ayaka akana na komba batu. Ayaka akana komba batu. Et comme la tamo na lobengo soute. Na bando bengo soute. Ti olemba o tikinga. Nga mutu alimani tozane na problème te to soana te. Nga moko mutu na lembisa téléphone. Parce que na moni mutu soka bengo ka ba komba batu. Ba komba batu na kati internet. Nga na tena bango wapi. Na kena bango na yebi na nga bango te. Na yebi ba vie privée na bango te. Na ape na posa oye bango te. Nazape la posa oye bango te. Nazape la posa te pona tonga bango te. Pona omona déjà soki muté mabeni na ona ozana ona batu na internet. Poni pona ba vidéo ka poto sala ko vraiment. Pona ba délire o kangala ke inela ngo batu. Mais non. C'est kozandoki. C'est ko yola na butu te musano ko tala ba vidéo ba ninga. Ko sinela ba vidéo ba ninga. Qu'on réclamera ma vidéo à Baninga, c'est la sorcellerie. Hein? Internet, on dit non, ouais, ça va. Mundelo côté internet, aso utiliser mundelo mususu. Mais biso pe côté na biso to utiliser internet na ndenga muté mabe. Na ndenga diviser pour mieux régner. Obando zakana ba problème. Obando zakana ba problème. Hein? Ngapo na bana ko loba na mutu na otala na na bino mutu akipa ngate mutu loba makamna ngate mutu atonga ngate ba relation nga nyonso akipa ka bango te mais comment nga na ko kende nga mutu abongo so azokipe ngate nga jamais pe na ko kipe jamais na ko kota na ba relation na ye na bando benga bango cc na bando ko loba n'importe quoi cc parce que ngande mutu ba osambwisanga parce que place ba yeba ninga na zala kite ata ba swana ba tonga na ba finga na jamais ngana ko kota na iloko bongo na ketaki songi soko moni mutu o osana ya ta camarade bandero na bolandanga osana camarade bobebani akomi ko kendo ko luka binemi na yo po ba tonga ka yo union fait la force mutu abonga lekina assassin il faut boire ka evi na mobimba vino mobimba tambota zwate so mo ntako mo lio déjà akomuli ko babinemi na yo pasola na bango c'est que asa mutu mo ata bozaki ba camarade alingaki ote nga jamais to kabwani nga kende ko luka batu kuna na Allemagne union fait la force ba binemi na yo za binemi ebele so na bina luka bango internet se oyinda ba mo ba lukanga ba mo ba benganga ba pesa na ba preuve ba to yo za na bango pembeni ba so sola na bango ba benga ba yebisa nga makambu na zana makambu mais jamais na salango
jamais ta mokolo moko yokake o kuna ba elobi boye na pelisa moto na kosala ngote nga posa mayele ta bisa bino na kosala ngote na kopelisa moto te po we kuna ba semeki ne basiliki kuna na kosala ngote mais so ezaki mosa motema mabe ndenge na sala ngo so ezaki mosa motema mabe ndenge na utiliser mutu mo ba internet na PC masolo wana na be moni memela ngo boye nyata koto niata koto allez toleka mais jamais na kosala ngo mais jamais na koyi kosala ngo pona za mutu mutama bete ponga so na tiki mutu na tika kena makambo na nyonso ata o asali ba etalinga lisusu te na kokite kokota osu sese na ke da kotonga yo na ke no ba vie privée na onga na yebi parce que nga na yo to zaka semble nga zaki le quoi conseiller na yo ba makamno ya privé ya yo na mobali na ozoyi sanganga na zo peso conseil donc jamais na kokoyo su na kati ya batu na banzo lobango na keluka ba fimo ko boye ou bien na keluka makwakala zo makambo yo bimisango o mwene mse ko za danger pour na libala na nga na ko sala bongo te éducation nga na zo na ko sala motemo nga na za nango na ko sala ngote naozo soka na nzela obima na kati ya biloko yoza na hypocrisie na kisongi na kofuye ba vie privée ya batu c'est pas bien ya koboka ba jeton c'est pas bien c'est pas la classe eza niveau te eza bassesse n'internet so yo na kimia osali makambo na yo osimi nzelo kei omona oza pe na kimia mais soko yeke ngana leki mutu boye oza na kimia te elo ba délire moto sala na biso na lingala to seka na biso to beta so masolo donc to longa ba stress to zaka na banda ko pona ta normal eloko zate siko eloko mo ya bongo sikoyo to koma na mitema mabe ata bino moko eloko moka ya tout se défouler kaka c'est comme moi site no mo ezaka ko Facebook o sai longo siko na kimutea mabe po sarani obaka batu ba jeton o saka no sala te soko sai longo na mutea malamu o mona ke kimia nzambe ko landa yo lobo ba nzambe ko landa yo mais soko sai longo lobi non na bando skoko na sala ngo siko pona bwakela mbanda na ngana ba jeton na bwakela camarade na ngana ba jeton na sala ngo pa mona ngana nde na lataka jamais so sala ngo pona orgueil et kiti sayo bando zakala ba problème bando zakala ba lobaki zana ona kimia na musana yo zana kimia na yo pour ce que le créer sur relation sous nos camarades sur internet to bando tonga batu to bando beta masolo batu ba osambu so kaka ba ko bimiso kane ndeka balo ba nyoso ya kuku e ko bimana poisa ngala ko zo mutu na yebi na internet cité na bando tonga mutu impossible pona yebi ata bombinga lelo lobi ko bomba ngate ata bombinga lelo lobi ko bomba ngate ya ko bimisanga. Alors tu vas te solaka boni bien. Ce que linga bandane c'est exemple. Et au moni moi si on n'a pas bêta ma solo maman. Nebi na ngayete o. Nebi na ngayete, nebi makamne yete te balubi mubali ne bakabwana boso bakabona yanga nini. Nga mutu na bali sa bango na internet. Ata bakabona yanga nini. Ata o baboti bana suki ya pembe yanga nini. Ata baboti bana mundu yanga nini. Ata bana ngo baza salite yanga nini. Ngana yaka na internet pona oluka pire te na internet na betu masolo nga se ba délire nga c'est bon. Donc c'est bon. Si on a muta buzoba on comprend que te buzoba bandolando kaka. Buzoba bandolando kaka. Biso moto pesa ba conseil, biso moto pesa ba conseil, maman bo vanda bien na mabala. Ba maman bozala boye. Mais il faut te zapper exemplaire. Hein? Il faut te zapper basi moko ya valeur. Basa changa te.
baso ezate ke biso mo tozo tonga na tozo bomana to mona na pété to mona na te to yebani bandako te mais tozo yina na pour rien tozo yina na pour rien ofani na ndako monika moninga pene suki kitoko azwile mususu moshino na ya lati yo place ofani na ndako mutema mabe mati dans les vides yo place ofai na ndako bandi ko finga yo place ofai na ndako luki na saki camarade na kinganzi poto finga raye muko musubo osala ba AVC na bandako muko musubo osala ba crise ya tension na bandako parce que ozo vivre pour na yo moroté ozo vivre pour olingi ko yeba ba vie privée ya bato mo soko ningi ko yeba ba vie privée ya bato ozanga kimia soko ningi ko fuyer na ba vie privée ya bato na ba mabala batu na bana batu okozanga kimia yo moko omono bando sambela nzambe nzoko sambela te yo moko bando yo nzambe protéger ngo bando mona konje mutu mwaza na bitumba nze mutu moko obando mona ha bongo parce que motema na ono bongisi te motema eza pembe te oza sincère te obando mona ka onzire makambo so mabe ya pana yo oza na paix du cœur te parce que Miss Noeza wapi Miss Noeza ka pa batu Miss Noeza ka ya sali boy ngape na osala boy ya ko lobi boy tamuso abokeli nga jeton ngape fona bwakela ye ngape na kesala video ya mbangu ngape na bwakela ye or ko zana mobile ozana bana faut kipe bango za makamno ebele ya osala mais Miss na internet abokeli ngape fona sala video mbangu na bwakela ye c'est que muta bongo ozana kimia te ozana kimia tozo vivre pour na batu alors faut vivre pour na yo. Si vous vivez pour nous, osana kimia. Osana kimia. Si vous lingi mutute kota la ba vidéo na été. Kota la ba délire na été pour obattre la motema na yo. Na poto to koma sensible. O la mukabela msu tension c'est macho yebité. Mais yo wana ka la vie privée ya muninga. Yo wana ka ba problème muninga ozota la kabu. Yo wana ka mobala muninga basali be pour la ligne yo kuna lati be ozota la ka problème muninga. Ndongo la mukele na tongo yebité ta songa macho e kitio o yebité. Osali pe crise o kufi po ani poto la ba vie privée ya bato. Mutu na mutu ana vie na ye. Mutu na mutu ana vie na ye. Yo bato e mo monde lelo tozo vivre au moins mutu yemo kwa mi bosani a bosani vina ye mais autre la ka via muninga mais autre la ka via bastar azote la ka via batu mais yemo ko ami bosani ana makambe bela osala asa ba problème bele faut arranger asa makambe bele faut prier nzamba sela ye mais a bosani vina ye a remonter la via batu misusu mami aviva ndeni alata bilamba ngo ya ngwanzu asala ndeni sika ngo sombe ko combien na mona ko 5 euros. Où est-ce que c'est l'autre côté? Vanité de vanité. Vanité de vanité. Corona homme peut pas n'engager l'équipe et yeboy. Et t'es pas te belete hein. Normalement pas te mettre ma bonne dire corona était ba moté. Ba ça la ka ba sambla. Mais la cesse ba olia ba ninga cesse. Bo bongo la mitema bo mona bozana pédicure. Bozana kimia. Bando sa ba vina bino pona yo o sa vina opona yo moko o sa vina opona mobali na yo o bando sa la vina oteke opo mami kenga sali benga pena sala boy mami kenga kwa memela ngo benga pe fina memela ngo boy soko tike lo kwa noza na kimia esengi na ngoto mutu fa sandeni moni via lelo via lelo esengi de sagesse na ba age to za nango to comme na ba age mo fo sagesse ezebele que mayele tout ce que l'on va na les classes basa ba mathématiques ba tanga bien mais biso ce qu'il faut sagesse et jouer hôtel ni comme ça hôtel obité so na memelo ngo buzoba ate o eza ba relation mami moyena côté zate po suka ba potanga ba mami suka ba tonga nga bena mami po baza ba tonga na yebi na sima mami c'est comme ça na vifo za mayele na viso za changa ba osakana na yo na viso za mutu moko o raisonner ma casité yonga ninga bato ba raisonner un peu vite hein c'est bo sambela te ba vie na bino ka evanda ka na internet donc mayele na bino evandi ka na internet mayele na bino zo contrôler ka ba vidéo
ya quoi finga ngape na finga ya quoi boki jeton ngape na boka jeton ya quoi ça de ngape bon vivre pour na bino c'est mieux ngapo na internet na kana ennemi te yo so komona ka mami kenge ennemi na yo tika na yo pour yo crise na mutu te na mutu na nga na kanisa kama kamnanga vie za encore vie nyosongo siko ngana vivre te o baloba la vie est courte donc ngana vivre na ngate na kanisa ka yo ozana na vie nango bakisela ngata mbongo na compte sa banque te na si batu misusu pe so nzamba te bango pembe na ye ba pesa ba pema na si batu misusu ko bandola mukate batu misusu bandola mukate pour la nota ye na PCP matin na lingakete awla mukate to tika mitema mabe to tika mitema mabe soki oza motema pembe ata mabe elingaki ya nzamba ko épargner yo mais soki oza motema mabe makasi ata osali sambla na miso ya bato okosambwa ata osali sambla nga naza motema malamu nga nakipaka bango te omonaka un jour ocomprendre tosambwe bozanga te bakommentaire bandeko Edith Manzombi Alobini, la grande dans cette histoire restée notre totier, la femme sage. Oh. Ok. Te mama, na yeka ko pona ozong sa mutu na nzela. Eza mutu so sa mabe o ka soka batu balingete nzoka yende fautif. Yende babe. Internet za pona mutu ya mabe te. Internet za te pona ko yina baninga. Internet za te pona kangela moninga kanda ya ndenge nini. Non. Era blo mona ko lo besa ba délire. To so ko se défouler na internet, même so ba manque à faire, même so ko longa ba stress. To yeto seki na biso to beti ma so na biso to pesa li ba conseil, ciao ciao. C'est comme ça. Et c'était que yo fanda, au fanzi. Muto a calculé quand même pas, mais yo c'est les copacé. C'est la sorcellerie ou une chose qui ndoki. C'est les copacé. Tant les copacé on peut ba poitio. Ba poitio pe. Ako kozo ça na ka ndenge na ketonga mami place wana, na tonga pe mutu wana pa mami. Mami pas na ba arme. Mais tellement ki mutema mabeka kaka, na tonga kaka. Et ba tumsu ba bossa na ke. Batu misuba bossa na omona atonga deja awa abossa na ketonga sukuna sikotonga ko yenda bimi songi il faut que za mayele ya on habite komi na ba âge moko sagesse faisala bongo il faut sala otalobi na internet ya ndena mona na ba fi internet ndako tonga na mutu te na fi internet nakotonga nanga mutu te so olinga mutu na internet sepela na yena musika boni bien koko mi c'est purité ya beta ba masolo yo po beta ka obi ko ko songu za geleng kotonga za geleng ya lo kwa jimo kwa ping pong ya beti pa yo songu si pa ba songu balinga bongo ba vie privée ya batno sur internet OK nango wapi donc ba vie privée bato ya basi nyonso babeta maso na internet na yebi nanga bango te na yebi ba vie privée na bango te c'est pas abala mutu mwindwe c'est pas botande ni na yebi te pona na posa na ngote na bela posa na yebi bango te et bon so ezaki ke internet so bato wako ba millionnaire ba milliardaire c'est que ngoko zande to mando boma na sikoyo to mando tsana ba poison chance pesa na mbongo pesa na ngote na internet ça chance pe mbongo pesa na ngote na internet mais to aka mitama be mais to zaka mitama be africain ya mwe mundele mo respecter biso ezate parce que yebike ba o balingani te
soko yebisi boma muninga po ozwa place muninga akepa boye muninga bao balingali te on apekisaka bato bakenda kotemela mindele baraciste te biso moko na tobongisa nano biso moko na baafricain na biso na biso tolingani nanu te mpo ozomona moninga kaka alati mo elamba na ye arepasse bien makanisi etamboli yo asombi yango wapi azwi yango wapi lemso asombi nango lemso 5 euros ayebi neka tai na ye mpo soki oyebi tai na yo seke oyebi deja kolata mpo eza na bato mosusu omona azolata elamba ya tai na ye te mpo amonaki mami kenga alati nzoka mami kenga lemso aza na ye h yo oza v okoki kosomba elamba ya moto aza h olati tia omiyebi te omiyebi te omiyebi te donc soki omiyebi tai na yo atosomba elamba na yo ya 10 euros ekobongisa yo ekobongisa yo atosombi suki na yo ya 15 euros ekobongisa yo awa toza na mboka matériel omoi na poto awa toza na mboka matériel donc nga nakoyokela motu zuwa te mpo asombi eloko mo obia décoration ya ndaku obia asombi rideau obia asombi seke nakomi na poto te seke nakomi poto te parce que mundele azwaka congélateur ekufa te ya sika ntango libanda alobi gratuit mais pourquoi complexe eyelata bato nzoto boye na poto pourquoi bato baa na complexe na biloko mikie place omonaka mpo mona motema mabe ya motu mwindu mais bolingi nkombo ya nzambe mindele motu balakisa biso nkombo ya nzambe yango bacharge yango na nzoto te bakomprene ke mpo ozala bien foke boulot mpo ozala mayele foke classe mpo oza na sagesse ebele fotanga mingi fotanga balivre banini badocumentaire fotalaka efungolo mayele mais biso te biso ka nzambe makambo mabe nzambe koyina ezaka wana nzambe oli moninga aza bien te apena ta suki bien boye te donc soki biso kaka soki moto aza bien tobetaka masolo na ye te soki soki to raison bakoma mpe soki raison baloba mami kuta aza na raison ndabetaka bato carré mami aza na raison ndenge abengaka bato te mami aza na raison ndavandaka nde na bana na ye po soki oza na 5 camarades yebaka na vie na oza na 5 problème oza na 4 camarades yebaka na vie na oza na 4 problème oza na bacamarade mibale yebaka oza na 2 problème yango na vie conseil na opesa bino bavrefe na nga komelangeaka barelation na yo nyonso esika moko te bacamarade na yo kosangisaka bango nyonso tu te po triaka mpo na vie okozala na camarade mosusu aza très sage alinga mpe babétise te camarade mosusu omona atongaka te camarade mosusu omona aza vantard camarade mosusu omona aza na bassesse soki ozosangisa bacamarade bongo bandeko bango bacamarade na oyo osangisi baosala ndeni soki yo oza te bandotongani mais yo moto osangisi bango bayebani mpo na yo mais so opesi mokongo batongi yo yango so oza bacamarade noko osangisaka bango te desode boya te fo kabolaka parce que oyo abeta masolo ya bassesse wana oyo atongaka wana soki osangisi na camarade no oyo azalaka neti mwa bavantard neti mwa soki osangani ntango ya bandobeta masolo na ye abingela uti otongana sombi lupango oyo abeta masolo babassesse wana ntango akobanda namonaki ete bakabela mobali na ye namona ye mwana na ye wana omona camarade no qualité wana aokima yo te baniveau na bango bana na baniveau ntango bakombo bato aokima yo alors komélange